Bote na bino balandi batali Henriette Kilumbu Shembo TV na ye lisusu mpona kolakisa bino ndenge ya kosala gommage oyo nazosala lelo. Nasali gommage na natie masque eza kitoko makasi nasala yango mpe nasalakisa bino. Tozali na savon d'oeuf, toza na tomate, toza na pomme de terre. Oyo nyonso biloko misato nakolakisa bino na korape yango ndenge nakosangisa mpona nasala gommage nanga toleka. Savon d'oeuf yango nasala déjà émission sur côté na page nanga ya TikTok ata ya YouTube komona yango. Savon d'oeuf yango na korape na pomme de terre na tomate ekosunga biso mpona gommage kolongola baride bacerne elongi ya masque de vieillesse. Oza na 20 ans okomi lokolo okomi na 50 ans tuka ba masque osala yango na semaine 3 fois par jour, 3 fois na semaine. Et au songo makasi osali gommage ba gommage eza modèle ebele oza na gommage nazosala nga pe lelo nasepeli kosala nango me bona kotia masque bokomona yango kitoko toleka. Nazwi savon d'oeuf nanga nazorape yango eza kitoko masque bomoni nazorape eza kitoko makasi. Nakoki kosala yango natika yango ata na frigo bomoni ndenge ezorape. Natika yango na frigo ata 7 jours après na changi susu masque mosusu na banam na savon kozwaka te rap oyo olambelaka osalaka batomate bamatungulu ya kolamba na ndako na nde kaka yango wana okozwa ozosalela biloko ya basoin de visage. Bomoni ye nazorape yango nangi narape yango nyonso nalakisana mpe kaka ya lelo nakoka korape yango nyonso mpona aza nango besoin ya mingi. Savon d'oeuf yango nazongisi mwa parti nango bomoni savon yango narape yango nazwi natia yango awa na sani. Savon yango oyo nauti korape awa sikoyo nasi nasokolaki tomate na nga nakorape mpe tomate na ngai kofeli te nakoka na sani moko mpo ekota kuna nakoti na tomate. Awa nazorape tomate etelisaka naturellement. Tomate eza kitoko etelisaka naturellement. Oyo mosusu akomi otongo babi o mama napakolaka hydroquinone. Non, il faut kosalaka soin de visage. Il faut kosalaka soin de visage nakosalaka soin de visage nakosalaka bagommage yango nde ebongisaka elongi. Yango nde soki opakoli mafuta ezokota yo. Mais yo ozwaka osombaka loka mafuta. Osombaka no kaka mafuta opakolaka ndenge na likolo ya salite. Siko kotea loposo kitoko ndenge nini. Bomoni tomate yango oyo. Naosala tomate eza kaka tomate moko na rape yango wana tomate na rape ekikali ekende kuna yango bomoni naza na besoin ya gel nango. Oyo pe sikoyo nakozwa pomme de terre nazorape pomme de terre. Awa tokomi sikoyo na pomme de terre ata esangani naza na besoin ya gel nango mai nango yo tokoka kosangisa yango kuna nazomona yango nazorape kaka. Nazorape kaka pomme de terre na ngai nazo na besoin ya mai nango nakotika ndambo nalakisa bino kaka oyo nazosala lelo na banzi pomme de terre yango wana bomoni pomme de terre ndenge nazorape fokolakisaka mpo bato bamona nazalaki na besoin nango ya gel yango wana eke kuna sikoyo ntango nasisi korape nasangisi tomate na pomme de terre nazwi savon na ngai ya d'oeuf wana nazwi sikoyo tomate na ngai na pomme de terre natie awa mpo nasangisa mpo nasala gommage na ngai ekende kuna yango oyo bomoni tomate pomme de terre na savon wana yango nde nakosalela lelo masque na ngai eza masque moko kitoko mpenza nasangisi yango. Avant nasangisa yango nakosukola na elongi na ngai ezala propre fo mpenza obalola yango bomoni ndenge ekomi
pâte ya pomme de terre na pâte ya tomate na savon d'ove. Il faut penza obalola yango po ekota ntango kosala gommage na yo ekokota malamu yango wana. Balinga sokoli elongi na ngai avant kosala yango en tout cas obaloli yango penza. Ngai natie sukali nasasi mpe na sukali na kati. Sukali ezalaka bien mpona gommage mpe. Eza savon d'ove, tomato, pomme de terre na sukali nde nasangisi awa. Avant kosala yango ifo kopolisaka elongi na ya mwasi. Yete soki bokomona nga mpoka nazwaka pembeni ya pompe yango nazopolisa elongi nango. Kosalaka yango sa kopolisa elongi te na kosokola elongi. Nazwi savon na ngai, savon na ngai ya fesse yo elongi. Mona naopakola savon na sokola elongi mpona kosala gommage na nga. Sa kosokola elongi na kosala gommage mpona kotia sate likolo ya salite ekosala nga eloko te. Nga wana nakie na pompe. Eti soki bokomona ngai mai ezali awa nakola savon soki nasili kosokola elongi mpona pakola nasala gommage na ngai. Bagommage ezalaka modele ebele ya bakafe, ya basukali, ya bamaki, modele ebele mpenza tina kingo na ngai. Okosala mpe gommage nzoto mobimba. Soki nake na douche ntango na kosokola na okosala gommage nzoto mobimba mpona kokolakisa bino nzoto na ngai te nde nazopakola nasokoli elongi na ngai. Nasokoli elongi na ngai avant nasala gommage. Omoni elongi na ngai ndenge eza oyo eza sans filtre. Sans filtre nalingi nasala sikoyo gommage na ngai. Nasala sikoyo gommage na ngai. Nazomisalela caméra moko moto akofilme nga aza te. Nazwi sikoyo gommage na ngai oyo napangisa mai lisusu moke ekauka. Konikaka elongi boye na esui te okobebisa nzoto okobebisa te na yo osalaka neti ozomase. Asi napangusaki awa sikoyo nazwi gommage na ngai ya pomme de terre, tomate na savon. Bandeko ntango ozosala gommage kosalaka boye te. Elongi na yo ekokoma boye enuni matama eko esalaka boye. Moi nazokende libanda nasali. Ntango nakokende na douche nakokende kosala gommage na nga ya nzoto mobimba. Nakosala yango te awa na caméra ndenge nga nazosala na nzoto na ngai jamais. Oyo eza kaka exemple. Ezozongisaka mpo elongi ekoma lokola bachinois kosalaka boye te. Elongi no ekokita matama ekokwei. Kopakola mpe na maboko ntango nakesala gommage na douche ntango nakosokola nde nakopakola nzoto mobimba nasalisi gommage. Make sure gommage ya pomme de terre, tomate na savon d'ove. Nakosala nango 30 minutes. Soki nasali 30 minutes nango nde nasokoli nakokolesa bino sikoyo masque nini nakotia. Lelo nakotia na ngai masque ya maki ya jaune d'œuf na café. Tokoka kobamba yango papier hygiénique. Ok, merci. Nasuki wana à suivre. Mwasi baya mobali masque gommage nange kauki bomoni bien elongi nange kauki. Awa siko nazwa kosokola yango nasisi kosala gommage na nga bomonaki ndenge na bandaki gommage ya pomme de terre, tomate na savon ya d'ove. Awa siko volume numéro 2 nazwa kosokola elongi bomoni ekauki esa déjà ba 30 minutes. Nazosokola yango ebongo napakola sikoyo masque na ngai. Naza moto akosimela ngai te po comprendre. Naosokola elongi na ngai gommage na ngai napakolaki ya pomme de terre, tomato na savon d'ove
na kuma sokola ngo c'est déjà 30 minutes ah ce qu'on a zokota na masque ya maki na café boko mona ndenge na kosala ngo na kofana ngo soit ba 30 minutes et bongo na kwa kosukola na pakola mafuta na ngai ya lona préparé mafuta ba bébé glycérine ya Johnson sokoli elongi na ngai sokoli elongi na ngai nazwa esui nazanga moko comprendre naza moto osumela ngai kamera te totala ndenge omoni nasokoli elongi na ngai ana nalingi natia masque tokos ana natia siko masque ya maki na café baya mwasi elongi ezaka kosakanaka te nzoto eza kosakana te bokende kosomaka bamaki oyo bamindele basi batie baproduit yango nde nalelaka ta mosu epai na biso na Congo soso azosumba original ya maki ya naturel soki okende na magasin awa na wulu efinga naza na Australie to na pose luka maki ya organique tala nde bakomi soki olingi osalela loposo mpenza luka maki organique yango wana omwe nde bakomi organique nakozwa maki moko naza na besoin kaka ya jaune d'œuf nazolongola blanc d'œuf nakolakisa ndenge na kosala nalongola blanc d'œuf nyonso nalongola blanc d'œuf naza na besoin ya blanc d'œuf te nalongoli blanc d'œuf natie jaune d'œuf bozala nalongola blanc mosusu etikali nalingi ata blanc moko te ezala jaune d'œuf yango wana naza na besoin kaka ya jaune d'œuf esukende na mokuna awa sikoyo nazwi jaune d'œuf na ngai nazosangisa yango na café ya Nescafé ya gold oyo eza kitoko makasi basi batuta ya bamuma na kosala tina ndenge bamuma esila ekozala pasi nazofungola kofi na ngai nazwi lutu moko ya kofi nalakisa bino mpe ndenge nazotia yango wana nabanzi oyo ekoki lutu moko ekoki ya kofi nazwi nazobalola awa blanc d'œuf eza te jaune d'œuf nazobalola yango yango nani nasala lelo maske nanga maske ezaka midele ebele gomage ezaka midele ebele lelo nga nasepeli kosala oyo awa sikoyo nakolinga kopakola sikoyo maske nanga naza na besoin ya papier hygiénique moto nyonso oyebaka papier hygiénique nakokatakata bapapier hygiénique na ngai oyo mpo awa moto akokatela ngai aza te naboyi natia yango sali te awa nazokatakata papier hygiénique yango naza nango besoin nazokatakata papier hygiénique ekoki nanu boye avant nasala yango naningisi te baya mwasi bomoni ndenge ekomi si bomoni ndenge ekomi awa sikoyo na kopakola na elongi nalongola nano oyo eza na lutu naopakola na elongi maske na ngai ya kofi na jaune d'œuf eza maske moko kitoko bokotala suite nango awa nakomi lokwa mangobo ana naza susu ya riete te nakomi mangobo pakola ozopakolaka boye nalobi soki bozoyaka nango boye ozosaka maske ozwaka boye matama nde ekokita na se bilongi elongi nde ekobeba donc tozolinga nde elongi epanzana boye lokola bachinois eke boye ozosalaka bomoni sikoyo awa napakoli mangobo na ngai ota nde nakomi oyo soki babibi bamoni nga baokima
bomoni awa siko na pakoli masque na ngai ya tomato na kofi na kozwa siko ba papier hygiénique na ngai tikila na place ya ko respirer na kozwa ba papier hygiénique na ngai je vais donner un risque. Kozwa papier hygiénique na ngai awa nakomi moto bandage na hôpital likamba boto likambo il faut koyeba ndenge akotia yango bien mpo ekota elongi mobimba awa mpe na zolo tokangi bandage nalongwi mangobo nakomi ozela mpe bali kokata ba papier ekota partout tozoluka beauté te ozomona a bandage tina zolo sikoyo ntango nakangi bandage na ngai nazwi na pakoli lisusu ozomona likolo ya bandage oyo tika na tiopo ekoya te na pakoli lisusu masque na ngai likolo eza masque moko kitoko mais faut ozala nde na patience yango nde balobi il faut kosalaka yango na butu il faut kotia mpenza ekota partout tika na profite natia papier oyo awa oyo ezi place eza mosala ezati nazala na brosse moko batiaka maquillage nde napakolaka me naza nango ate mponga nazala moto ba maquillage te ezalaka bien na nini wana oyo bato basalaka ba make-up nalingi susu papier hygiénique na place baride mpe ezalaka mingi pakola omoi nde na pakoli yango kitoko oyo masque kitoko mpenza fo ozala nde na patience mpona koluka osala na zolo mosusu mpe ekende boye ok omoni esili nyonso mpo efo ekole tika na tia col ti kotoyo otango na kosilisa nde na kosala mpenza na deux naza na besoin papier hygiénique mosusu mpona kosala biloko efo ozala motema yo olingi kaka beauté ya kopakola biloko ya mabe ifo kosala beauté ya boye na baridi surtout ifo ekota ekokauka ntango ekokauka na koya kolakisa bino yango nde banga kosala yango na butu na moi te kosalaka maske na butu na moi te bikefa na miso ekota na miso te awa sikoyo nakotika yango tina ndenge ekokauka bokomona ndenge nakoya kobimisa yango na sokoli elongi na pakoli mafuta lelo nakopaka mafuta babebe Johnson baby ya glycérine omoni esili nyonso faki nasala yango mwa mingi me ça va ok nakoya kolongola yango ntango ekokaka botani na komi oso nakotina tala bebe babebe na nzela bakokima ngai mpena mama awa siko nakozela ekauka 30 minutes osali mpe mwa jus ya carotte esukolaka elongo ebongisaka mpe miso omeli mwa carotte ok asuivre ntango nakoya kosukola elongi ndeko na ngai na ye lisusu bomoni ndenge maske na ngai ekauki ese deja ba 30 minutes
awa sikoyo tango kobima boye na kosokola yango na mai ya ti bomoni Lipton matiti ya ti otie mai otokisi mai bomoni nde bosalaka ti wana mai etoki otie bomoni yango tala sopa moke bomoni nde nazosopa bozala mpo nango bomoni couleur ya ti yango nde na kosokola elongi na nga sikoyo tolongola masque ebongo toyeba kosala oyo tokosala nakoma olongola masque na ngai po kaka aire eleki na linga koumela nango me nasala deja ba 30 minutes omoni masque na ngai nakoma olongola yango mpo nasokola yango na mai ya ti natokisaka nde bolambaka ti mai wana sokola nango elongi prochainement nakoumela yango ata 1 heure de temps kutu na omena 1 heure de temps nde somo tala bomoi nde nazolongola yango ebongo nasokola elongi na matiti ya ti ekangami bilimo bomona nde tobandaki oyo eza masque ya maki na café jaune d'œuf na café jaune d'œuf na café asiko nakende nakosokola elongi na matiti ya ti nakende sokola mai nakoya kolakisa bino ndenge nakopakola mafuta ndenge esali bino toza na préparation ya bamariage baanniversaire po bongusaka elongi na bino nano avant pakola poudre bokenda kosomba ba $100 ba $50 obongisi nano elongi nao oyo kote kozala soki opakoli neti kaka opakoli poudre bomoni nabimisi yango soki naosokola na mai ya ti yango wana bozala lakisa bino mai ya ti bomoni mai ya ti eske nakoki olakisa bino ndenge nini bozela mai ya ti bomoni mai ya ti matiti ya ti naotaki otokisa yango nde naosokola na ngai elongi nango nde nake kosokola mai na kosokola elongi su bien na savoir kuna ifo mai ya ti wana ekauka su na elongi na ngai nde nakoya su kosokola lisusu nzoto naye kolakisa bino ndenge esali bomoni ndenge ekangami oyo soki esalaki ata ba 1 heure de temps mais somo bomoni ndenge teinture nakomaki lokola mbolo lokola likaku mais tala sikoyo teinture ndenge ekomi bato ya bapréparation ya bamariage baanniversaire bosalaka biloko ya boye olingo tonisaka bapoudre beloni elongi tala awa ata napakoli poudre te mamakaka bien ifo kosokolaka poso na bino nalakisa bino nde naosokola yango ndepe soki ekomonana ndenge te telefone na ngai ekoya matiti ya ti mai ya matiti ya ti soki natie telefone koto oyo natiaka kuna boye telefone na ngai ekoya okomona nga kaka mai ya matiti ya ti yango nalinga sokola elongi na nga sokola elongi na mai ya ti ozwi Lipton otokisi kaka ndenge osalaka ti na yo kaka ndenge osalaka ti na yo ozwi otokisi ekomi malili ntango osisi maske oyo ozwi osokoli elongi no nango yango tuna kosokola elongi na kokausa mpe na kopakola mafuta likolo nango nakozala susu mai te ke nalekisa me naoke sokola nzoto so nasili kosokola nakolakisa bino kaka glycérine oyo napapoli nakopakola mafuta ya mingi te mpe na biso lelo eza molige yango naosokola elongi na matiti na mai ya ti na ti ya Lipton ya green tea soki oza nango ti ya vert otokisi soki oza na ti vert te ozwi Lipton matiti nyonso ya ti essentiel ezala matiti ya ti osokola nango elongi kopangusa yango te tika yango ekokauka kaka na elongi bomoni matiti ya ti yango oyo natokisaki fo osakanaka basabu awa sikoyo nasokoli elongi na ngai omoni ndenge ekangamaka nasokolaki elongi na ngai na mati sikoyo nasokoli elongi na ngai na ti okozwa green tea Lipton tika yango sikoyo ekauka na elongi na ngai eza deja propre takei nazoya kolakisa ndenge ekomi merci ba sikoyo matiti mai ya ti na ngai wana nde nasokolaki nango elongi nasombolaki na mai mosusu wana te nakausi mai ya ti wana
bomoni ndenge ekauki propre, teinture bimi propre. Nsima nango nazolakisa bino nini na kopakola. Boyebi serum oyo nalakisa bino mbala nsima ya vitamine C oyo nde na kopakola na se mikolo bino napakolaka te malgré etikala boye nazozwa moko yango oyo opatire nazozwa serum moko nakopakola lelo na pokwa po eza mingi ekotaka mwa mingi na mosusu na ntongo. naobanda na serum oyo tande bakataka yango eza glacé bakataka ifo kokeba mpo okoki komizokisa mponga moko na mizokisaka ozwi otie siko serum yango bomoi ndenge ezokita naopakola yango naopakola mafuta mingi te mpo nazoka molunge malgré toza butu nazoka molunge nazwi nasopi lisusu mwa quantité moke wana etikali na kosalela yango ata lobi na pokwa oyo bapakolaka na ntongo te kaka na butu mpo eza si vitamine C atakosokola sotomba na pakoli mpe na kingo mpe enunaka afi ekomi menance mingi bamaske ebongaka kosaka na butu maske basaka yango na moi te mpo na butu ekosala bien eloko nyonso na butu etambolaka kitoko ntango kolala ekosala kitoko ok nakozwa glycérine nanga dioxone ya babebi oyo na oyo eza na vitamine E eza nyonso dioxone baby oyo eza na vitamine B na aloe vera oyo pe ezali bien eza pe na vitamine I nakosangisa yango mibale na kopakola ya liboso yango nazwi oyo eza neti glycérine kaka nazwi pe oyo natie na kopakola yango nzoto mobimba nazosala bino elongi mpo na kolasa bino nzoto na ngai te nde nazopakola nazolakisaka ndenge video ezalaki ya kobongisa soin de visage gommage osalaka gommage 3 fois to 4 fois par semaine ekosala o bien pakoli mpe na maboko na kopakola mafuta te masaka elongi mama boye ozomase mpo soki ozomasaka kokita boye matama ekokweya yo bajeune fille namoni masaka nazoki kutu ndambo na vitamine C wana ezokisinga namoni teinture ndenge bimi nakopela misango mpe na monoko po esa lokola brillant namoni ndenge ebimi kitoko makasi sikoso na bina pakola poudre natia perike na moto na age te liposo yango ebimi nazoki kolakisa makila na télévision te nazoki na serum wana ya vitamine C ezokisinga ntango nazofongola wana bakoka busi boni omoni kitoko makasi nsima na yango baya mwasi ava kolala nde toza butu na kozwa collagène oyo na meli to collagène oyo eza bien kozala na bana basi kozala na mafuta collagène na jus ata pembeni ebombana na sali boum ekobima komena collagène oyo ezali na glutation na kati litaberi me ndenge na preparaki jus mosu ya carotte ifo komekaka kosalaka bajus bino moko ya original baya mwasi original kopreparaka bajus na bino moko original bomela nakomela jus na ngai natina kopo ya bambo ezali jus ya carotte na céleri esalanga bien kitoko makasi tokos nsima ava nalala na kosala collagène oyo na glutation eza très important mpona basi soki oza nango besoin otuninga na kolasa bino esika nini okoki kozwa yango
bombaka na biso te. Omoni te ebimi kitoko propre. Sabi na ntango na kosokola nde napakomi mafuta. C'est bon. Na butu lisusu bozala lakisa bino lisusu mpona bacerne, mpona baride, bamama eza mpasi mpona biso basi. Ata bapapa bokosalela yango. Bozala betide akozwaka vaseline. Somoni vaseline na butu ndenge naza na butu boye napakoli yango na se awa. Na miso nazosala boye nazomanse nake boye nakite nazosala yango boye nazomanse nake boye nakite awa vaseline surtout awa butu nyonso soko sokoli mai ya vodala ata nde napakoli glycérine ata mafuta boye ifo napakolaka mpe vaseline awa ekolisaka mpe basile mpe na se na ngawa ekolisaka mpe basile tokose moi masaka boye bendaka oke boye bendaka oke boye soka naza na moto kosimbela na kamera te oke boye oke boye oke boye oke osongi boye mela matama atanso kotiaka boye te matama ekoka kovimba yo okomela kwa koshoka mpo yo moko nde osali massage omibebisi fo yo moko mibongisa oke boye merci atesasi kokola jeune na nga namela biso bae babe ayariti sa